Weekend bisika nyonso bozwili baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote bisika nyonso bozali. Lobeleki na place de la gare Fumu ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé na lancement ya ba locomotive ya service national bozoma détail. Première visite officielle depuis réélection Naye, président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ki lobieleki na lancement ya ba locomotive ya service national na Lubumbashi na province ya Okatanga. Cérémonie monene oyo et se déroulaki na place de la gare ya SNCC na présence ya plusieurs autorités politico-administratives, militaires, représentants ya ba associations socio-culturelles, ONG, pe batu ya ndenge na ndenge oyo baeki ebele Pona koyamba chaleureusement Fumu ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Rencontre moko kitoko non seulement pour l'intérêt ya ba Congolais, kasi pe pour la création ya ba emploi auprès ya ba jeunes Congolais. Liboso ya ba centaines de milliers ya ba o Katange, commandant ya service national, na tour na ye a exhibaki vision réussie ya président de la République Félix Tshisekedi na service na bango. Ngonga to bandaki kozela e komakate e komi, commandant suprême Fachi Beton a procédé na inauguration pe visite ya ba locomotive. Monsieur le directeur, c'est le lancement, le son du train, le lancement attendu. Je crois qu'il va y avoir quelques manœuvres aussi. Nous allons suivre. C'est le président qui est à l'intérieur d'une des locomotives. Non, il n'est pas encore là. Le président est là en train d'observer les manœuvres de ces locomotives. Donc, oui, voilà, donc c'est cette manœuvre que l'on attendait en présence du président de la République. Ces locomotives ont subi tous les essais techniques possibles pour s'assurer qu'ils sont en état de rouler sur ces routes. Ils sont même déjà allés à Kanyamakatese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction, qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici à Lubumbashi jusqu'à Kanyamakatese et faire de même pour aller dans la direction. C'est donc avec ces locomotives que ce calendrier va être scrupuleusement respecté. Le doyen Joachim Diana ont parlé des perspectives, mais le service national va aussi mettre à disposition un atelier de production des tenues. Et c'est surprenant que des tenues pour les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de l'extérieur. Tout à fait. J'aimerais ajouter une chose avant d'aller dans cette perspective. Une chose qu'on n'a pas encore dite, ces deux trains ont été fabriqués selon la volonté et selon la manière voulue par le service national. Parce que lorsque nous sommes arrivés la première fois, l'usine nous a dit voilà, il y a des trains là-bas, vous pouvez prendre. Nous dit non, nous ne pouvons pas prendre n'importe quel train. Nous prenons le train qui est adapté à nos conditions. Ainsi, ils ont procédé par fabriquer un train qui répond aux conditions du Congo, un pays chaud, ou ce qu'on peut avoir comme ouverture, ainsi de suite, quelle est la nature de nos rails, ainsi de suite. Et ce train a été fabriqué. Pour revenir aux perspectives, il est étonnant. Plus, pour na bien-être yaba congolais, pour na stabilité ya sociale. Le peuple d'abord. Et yo. Couleur, c'était bleu, ça devient blanc-bleu. Ce n'est pas normal. Je suis le ministre de l'Intérieur qui dit, rassure les policiers, que les uniformes sont arrivés, ils sont à la douane à Matadi. Donc,
nous importons tout. Ce sont donc ces citernes qui ont été acquises par... Juste après le lancement, Salamaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtisseur ex-Kuluna, bazanga kite ko témoigner pe ko pesa merci na mokonzi ya mboka Fachi Beton. C'est le lancement, le son du train, le lancement attendu. Je crois qu'il va y avoir quelques manœuvres aussi, nous allons suivre. Tangu mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton achaki ba moyen nyonso songe pona kopesa image ya sika image mususu na service national ba yini ya République démocratique du Congo ba yimaki mingi pona koloba ba n'importe quoi pona kotalisa ke bakulu na oyo bazali transféré kuna na Kanyama Kasese bazali kokende koboma bango nzokande Luvunu. Vérité yango yo vérité za la kateti tala bakulu na oyo babongwami lelo ba bâtisseur ya République lors ya lancement ya ba locomotive ya service national oyo esalamaki na Fachi Beton ba bâtisseur ex kuluna ba témoignaki pona kotalisa boye. Banduko yangu ba mukatanga mushongo pe kwenda Kanyama Kasese. Kanyama Kasese ni centre de rééducation et de formation. Puisque kule kama tukunenda umutu unazunguluka saa zingine atuwe makashi. Mais lakini unaenda kule Kanyama Kasese unapata formation yako, unaiwa kazi ile ya kuiwake ile bazaza wa kutulipiaje kwa masomo. Leo sisi tunaipata. Imagine mimi niko yaga mimi nafanya makazi moja ya construction, makazi moja ovyo, mais à travers service national, leo mimi napata kazi mzuri, mimi nakuwa machiniste, mimi na conduire train. C'est pour kama banzangu bote banaenda Kanyama Kasese, mafamii mshiregrete, mubaombe Mungu, banaenda kufanya kazi mzuri sana. Kanyama Kasese hakuna problem, ni fashi beko natufundisha kazi. Tukunenda kuyua makazi na bintu bingine bila tukuyuwake tukunenda na kujua. Tupesi merci na président na musalo apesi biso ilongo na général Kasongo tokosala ngo ti tokokoma bakoko nde topema na utaki Kishasa na Kanyama Kasese na Kananga après baye kutinda nga Afrique tanga vraiment koyeba kokumba locomotive na kana esengo ya makasi na moni sous président de la République a rendre visite marqué vraiment et ça tellement belé et ça vraiment makasi. Merci vraiment à mingi na président de la République en plus mon général Kasongo na bolam o vraiment ba sala na tila na biso tuzala ki o ba benga ba kulu etinga na benga ma vraiment kulu na commune ya Matete qui sel ba ebinga iko azola ndanga ayebi kete o ya zala ki ko mais grâce à président de la République mon général Kasongo de to changer c'est là tout comme na musala Noko Didi na vie jaloux na oyope boboy kaka banoko bundima Fachi Beton yo rouler sur ces routes, ils sont même déjà allés à Kanyama Kasese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici à Lubumbashi. Ministre d'État, ministre ya justice pe contentieux international Constant Mutamba alingi kosa la différence na ba prédécesseur na Yebolanda élément oyo. Aye na bandenge na ye aye na ba innovation na ye ministre d'État, ministre ya justice pe contentieux international Constant Mutamba oyo bazali kobenga mopepe ya sika lobi eleki avant ya accéder na ba loko ya ministère ya justice et longo na ba agent pe cadre na 7h30 ba exécutaki hymne national et loko nanu ezalate. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la permettant de notre souveraineté. Oh,
nzokande surprise mususu et bombami na kati. Désormais bango nyonso bazali na droit ya petit déjeuner avant ya kobanda musala. En bon maître, Yemoko Excellence Constant Mutamba Mupepe Asika a servi d'exemple. Juste après, communication et Salamaki Boye. C'est la première fois que mon Makamoya Boye, que Excellence Aya a déjeuné ensemble en tout cas, merci Naï. Donc, il y a une passe d'argent. Donc, le mois d'octobre, ma casse, moi, pour déjeuner, même pas dans la carte. Alors, merci Béni. Vraiment exemple à suivre, exemple de Malamu, pour le ministre Nyonso, il y a RDP Somalia. Parce que la critique, chef la puissance ministre, la puissance papa, la puissance justice, attaque très simple. C'est vraiment un bon exemple à suivre. Ça, c'est du jamais. Vraiment, c'est du jamais. Vous savez, de commencer avec son excellence, monsieur le ministre d'État, que nous le félicitons davantage. C'est une surprise pour nous. On n'a jamais vécu. D'abord, je commence par le salut. On n'a jamais vécu cette histoire. On commence avec par les saluts de la pensée de France. Et après ça, il se souvient de nous. Nous prenons l'été. Nous sommes habitués à acheter le pain à côté de l'été. Mais aujourd'hui, vraiment que Dieu les bénisse. Tala! Bakangaka mupepete mboka ezali na besoin ya changement ndenge elingi mokonzi ya mboka Fachi Beton. Yeke yo. Ministre de l'Emploi peut travail accompagné na collègue naye ya formation professionnelle lo bakondizaki lobeleki importante délégation na INPP. Vous avez des détails éléments. Ah oui, train ya gouvernement Judith Soumi moi ezali déjà en marche. Consolidation Yabaki, ya premier mandat, ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en avant. Lobeleki, ministre de l'Emploi et Travail, et Ephraim Akwa Kwanametu, accompagné na collègue na ya formation professionnelle Marc Ekila, et longo na forte délégation ya Union Européenne, na vice-ministre kenyan, ba kitaki na Institut National ya préparation professionnelle INPP ya Kinshasa, et Sika Wapi, ba yaki kosa la visite, na objectif Nini Bolanda Netikaka Bozalaki. Je voudrais ici m'acquitter d'un devoir patriotique. C'est d'exprimer mes sentiments de gratitude à son Excellence, Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à Madame la Première ministre, Judith. Nous sommes venus accompagner une délégation de l'Union européenne. Vous savez que l'INPP assure la formation qualifiante et continue pour l'employabilité de nos citoyens. En tout cas, Tsikana Yebisabino ke lekaki kitoko avec un pacte pédologie na ambiance moko ya kafu kafu. Dala! Congo ya Fachi Beton ezali Congo yelengi ezali Congo ya développement. Yeke yo!
Na quartier des anciens combattants, plus précisément na avenue de la Paix, tozali bongo na commune ya Kisenso bakanivo ezali salité na ndenge ya kosakana te bourgmestre asalaka nini bozaba détail na reportage signé Fiston Apero. Tozali na commune ya Kisenso, plus précisément na quartier des anciens combattants et sika wapi équipe ya ba reporter na biso ekitaki pour kosalela bino constat oyo awa na avenue de la Paix basalela bango nzela kitoko mituke koma koleka pepele pe bakanivo ya kitoko kasi sikoyo soki otali eta ya bakanivo yango nde okoyoka mawa salite etonda na kati na ndenge ya kosakana te boucher kutu ekosa il faut kolukela yango kombo boucher la c'est petit awa ndenge bozali komona kaka boye bosoto nyonso eutaka na babalabala evandaka nango na bakanivo oyo na sujet yango nde to approchaki moko ya babitant ya quartier des anciens combattants yoka ndenge akomunikaki tozoyeba te oyo baye kotiela biso fula ngungito ferme ya bangungito ndenge nini baterase na bandi okozwa pena baterase yango oyo nazoyeba te meme so bateli biso na pene oyo tozoyeba te oyo eza puis perdu ya baterase to eza baterase po terase wana mpenza aleki kuna me oyo akoti na veni awa ye asuki awa ata bango moko baingénieur na mayelo ya bango baomona te ke terase oyo suka nango ekozala nini mai ya mbula soka bandi kobanda kuna na raya onatra kokita na ye a octondisa ne déjà zelu awa ekozala déjà bouché na mayele ya baingénieur batanga mingi koleka biso mayele oyo ya bango yango donc il passe vraiment pona baterase na nzela donc moi passe mingi eza biso. Concernant salongo oyo ekoki kosalama awa organisé na autorité ya commune mwana mobali oyo atalisaki pe boye. Bon, normalement, tu reçois la vérité, tu reçois la vérité. Chef du quartier, tu es bien. Chef du quartier, à Mboka, vraiment, tu es bien. Tu es bon. Ndenge mama mozo salama oyo chef du quartier faut aleka. Aleka na ba vérification. Tout le monde a été. Pour na ba député provincial wana penza batika na bango wana ba donc l'autre côté, tu vota bango ba bima. Tu ebité ba oyo ba bima, to mona pe bango te ni ba kombo na bango. To mona bango te ba yebi pe kuti sute côté ba yaka kozwa ba voix. Ata kutu pigeon azongaka na nzalata ya graine ya masango to ya nguba pona kolia me bango bakosa na biso makati vraiment eza pasi pe ma vraiment na ba commune na biso ndenge bakosa na biso makasi kino sengi na bino bakonza mboka na ebite bozozela ba pardon na biso to fukama me biso to sengi na bino biso batu to pesa bino ba voix ba député provinciaux biso batu sunga bino na taya ba élection boya kolelela biso mais soki bozi bokima biso boya botalela biso nzela yango botalela biso. Papa bourgmestre ya commune ya Kisenso awa yo na ba chef de quartier na yo botika nanu vi ya bureau bobeta tour na avenue de la Paix bota la bino moko modèle bakanivo ezali salité ata salongo ya pamba isala makati boye kitoko te dossier à suivre. Na quartier Mombele na commune ya Limete zali na wenze moko batekaka spécialement mabaya babenga rango wenze ya langalanga surf Luzolo Fiston Pero pour na détail. Awa tozali na wenze ya langalanga na quartier Mombele na commune ya Limete wenze oyo ezali bongo wenze ya mabaya donc awa batekaka ba chevron ba lat ba triplex na ba sortie ya mabaya mususu kasi tika na ebisa bino ke ba vendeur bazali na difficulté ya makasi na ndenge ya kosakana te bino moko botala poto ya kosakana te awa vraiment ba client bazalaka na difficulté makasi pona koya kosomba biloko awa ku rappel lisusu ezalaka na pasi yango esalaka ke ba machine na bango e fonctionner malamu te nzela ya malonga ezali te pona kosala ke ba mituka oyo soki na mabaya to pe na mituka ya ba vendeur ekota pona koza mabaya kokende na yango boyoka bango moko ndenge bakomunike. Difficulté toza nango pona koteka na biso premièrement eza pona achat na biso nde tosomba biloko libaya ezouta na mboka na biso mais libaya tosombaka ye na to ya dollar elandela to ya dollar soko oke na franc congolais donc mbongo na biso ezala kutu ata na valeur te tosombaka libaya na dollar il faut toteka yango mpe na dollar mais comme po biso toteka bamenisie bazoya kaka na bafranc congolais soko betele na to ya dollar ozomona comme si ozo escroquer mbongo or que biso place tozosomba nzete tosomba yango na to ya dollar difficulté makasi toza nango yango wana toza na posa babiloko oyo ezouta na mboka na biso batiaka yango na mbongo na biso franc congolais
ekendaka teke biso tokenda kosomba na dollar mpo biso toteka epesa biso pasi difficulté ya makasi nde ka yango wana na achat ezalaka pena na problème mingi te tozwaki difficulté mwa mokele mai eyaki sikoyo mai ebandi okele pale mai eyaki moye bamashine nyonso ekoti mai biloko so ekomi mpasi mpo moye basie te moye batia mashine na courant te courant ekozwa mai bato bakufa apart ça tozwaka difficulté mosusu so courant kuna eza te biloko eza mpasi tozwaka difficulté mosusu le mosusu bosombi biloko transport akomema koto eza te yango epesa mwa mpasi ti bozwa bacamion mpe bapusu biloko eye banzete bafutela yango douane te bafutaka service environnement cfm antifraude na commissaire fluvial après ofuti na nzete na yo oye kofuta manutention soko osie olongo na comme na bois bridge comme na produit fini ofuti manutention na sillage esili liloba soko na koloba le cfm na environnement na antifraude bafuta moins cher makasi yango par rapport nzete ezomata kibage ezomata na prix bazofuta badro eleki ebele cfm environnement antifraude commissaire biso nyonso tokendaka difficulté ezanga te bon en tout cas nekime twana biso kime badifficulté tokutana nango ta mosusu mwa bano basala biso baje ya koyiba biso babiloko otrakaseri nde awa eza te andeora wana tozala na difficulté moko toteka vraiment biloko eza plus cher vie eza trop cher tovivre na difficulté na motoko yango wana kovivre eza nango oyo mma toyokwama biso bata libaya eza mpona signala kanisa biso donc sans courant a moye toteka eza te omenza osomba libaya fasi ya mosala akabote abongisa libaya kenango soki courant eza te osomba ndenge nini tandis que biso totangisa bana kaka na libaya na biso toboka bana na libaya mais soki médisa asombi te courant eza te moya apartir ya ndako tozalaka lisu na courant te courant na biso sinele na biso moko ekoma kovanda boye tozalaka courant bamosu basemaine mbala moko na butu mpe kei soki toteka ndeni baya baotanga ndeni bokanisa biso koteka eza te mbongo eza te na maboko ya bato moye toteka bien eza te place toteka so oza na franc congolais eza na importance te dollar eza komata soki na franc congolais eza na to ase dollar eza na to ya likolo moye tosomba biloko bien eza te tonyokwama tosufri koteka eza te bana moye tofuta bango minerval bien eza te mbongo tofuta minerval na dollar soki na franc congolais babeta na to ya likolo moye toteka bien na wengi toteka bien ofuta dola opesa to ya dola bazwa likolo siko topesa ndeni esimba te nyonso esimba te mabe makasi mingi tozala badifficulté surtout ya courant po tovandi na kati ya marché koteka na biso eza parti ya courant ezozala te donc tozoregrete makasi surtout na bakonzi ya snl ondire bazoyeba basite oyo courant ezali te tozokomprane te po bayeba basite oyo courant ezali na courant eza te baza na batableau de bord ezalaka kuna na snl bayebi site oyo eza na courant te oyo eza na courant oyo eza na courant te oyo eza na courant te mais soki bayebi biloko wana mpo bakitaka na terrain baya kotalaka babiloko mosusu eza ke bakoki kobongisa bango moko bazotikela bajan moko boye oyo bazali meme non reconnu na snl bango bayaka kosalaka bamisala wana oke fo ye moko snl atindaka bajan na ye bakita oyo bayebaka bamaladi nini oyo eza meme na biso na bakartier tala toolanda bamatch ya kanya me toolanda ngo na beaucoup de difficulté donc courant ezalaka te toki toza mpe na quartier moko présidentiel nomona courant mpenza bazopesa biso donc na bakonti kuti kaka donc bazopesa biso mpenza courant ndenge ezalaka te ndenge ezalaki liboso courant bokosa une semaine un mois courant eza nango eza lisili ndenge wana te tokomi kozwaka courant na bakonti kuti soki eza bapane ezali peut-être basignale na baautorité compétente peut-être bakotinda bapiese bakotinda babiloko ezomanke bakotia na batabi mpo courant ezalaka à tout moment tozalaka na yango tokosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babwaka na lisu na wenze oyo po wenze oyo ezali esika moko batekaka mabaya basorte nyonso esungaka bato soki bazali kotonga ndako bamenizie na bato misusu baya kosomba biloko awa bata bavandela na condition ya malamu pote misala na bango ekende kitoko bateka malamu vraiment yango le tozoluka ndabandike bakonzi ya hotel de ville boyoki biso malamu ekei
Merci pour la confiance et fidélité sur la plus à mon Lelo et Komi Nasuka Botika. Te souhaiter joyeux anniversaire à Christiani Isia Botofe, la fille à papa Zali Koina Mabe. Mon Lelo, Tozali Kolia, Tozali Komela avec un pacte paix idéologie. Profitez bien à mon Nayo. Que du bonheur de la part il y a fils Manibo Ika Machine. Botika les surtout souhaiter joyeux anniversaire on a Fifi Belonga et Nice. Il est pas allé célébrer Mbotama naye mokola lelo. Profitez pe na mokolo na yo que du bonheur. Bama tabaki te ba luka mabele boyebi ke na sepelaka na bino. Ceux qui bo sepela pe na ba image oh bo pesa merci na Jacob Kayanda pe Jérémy Fouettard bazalaki na service technique.